côté de Balouba. Au côté de Balouba, non. Donc, oh, bah, je suis un bien raté. Oh, bah, Mama tona somi mbisi, agena mbisi na ndaku, mama tona panzi mbisi, alongoli mbisi salite, mbisi susi ma yazate, mbisi atala boy, mama si mai pa passe mbisi, mbisi tanga moni mai, mbisi gangi, mai, oh yo, mai alobi bébé. Ok, merci. Inspiration wana ya yumo koto. Omoni. C'est na bangi na tenio pardon na likano. Na obanga o. Omoni mboka na biso Congo to bimisa ba grand artiste. Lelo moni ba comédie belé baso tala o baso mona. Baso mona président la vie esobe baso mona sa. Mais tu n'es aboye. Makamwa le kina Burkina Faso. Na Burkina Faso basali minduki asika. Ba konzi basali minduki asika ba Burkina Faso. Na Burkina Faso minduki pe boma ba minduki pe na guerre. Général na bango loka général ka songo na biso. Ayebisi chef de division na bango capitaine na bango abine to sali minduki ya sikaboy ese nga photo sala défilé devant président de la République et artiste comédien Dibal to sambela na bino loyengo kanga mis to sambela ensemble père bati ya biso ne mission bati ya mboka belé ça m'a bati na mboka lufu te na mboka ya Angola babeta masasi babomanga ti na kanfunfu babeta nga yana bena bombardate na. Bonjour très chers abonnés à Congo Suisse Télévision, c'est bien moi votre présentatrice de luxe Bénédicte Aigle plus Mukoro. Lelo na mimeli binota lisolo moko bokonzi matela. Je profite de saluer mon boss depuis Suisse, boss à beau gosse. Tonton Morobo, il y a Pembe, Bazou, a petit Bazou, il y a Ezate, Tonton John, maître John Simao. Là, je vois mon superviseur de l'X, mais c'est Papi. Et derrière la caméra, il y a Bongoa, Mbala Moulaï, sans complexe, Tonton Feli. Là, je vais vous présenter bientôt là mon invité. Je suis pas seule, je suis avec mon invité, un caméraman, un tout pousse, un côté, un invité, un lélo, Papa, bonjour. Bonjour Bénédicte. Bien Angola Nzambe, bonjour tout le monde. Bonjour occasion de l'émission na biso. Donc botanti na suka, dibala mnoyeyo au sekisa bino, au lobama loba o ko sepeli sabino parce que bolinga biso na si. Vraiment. Dibal wana dibal ke batapato ba yebino bien te. Faut se présenter vraiment mon bimba. Bon, on s'est présenté comme dans les dibal, nos artistes comédiens. Dibal mutapesa comme moi les Baptista, président Baptista salué par Sazali. Nazali moano na wuti na maboka président ngai Duche Kapanga. Azonga vraiment mukie na bani tete pa na ye. Tant président Duche Kapanga kepoto. Natika na kin, et bon, maé le président Duche Kapanga papa singai na ke meko pa ba groupe mususu. Je na kepa président la DSOB, ezali groupe amunene na kasa Congo. Na bi président la DSOB ça bon qui na joué bien. C'est maé le président Duche Kapanga singai solo. Na kepa président la DSOB a qui si soir au Baksa a commencé à humoriste. Humoriste c'est la vedine de Rosa la one name show devant bateau ça la betali solo c'est que ça bateau neni roko sa comédie na kata histoire. Bro jouer dans mutu mais faut le balikamo c'est que ça mutu neni ba stick wana nyonso mutu président la DSOB mutasali nga bongo na vana pe na longa pas poser la DSOB de notre groupe dans la révélation de Dibal. Et loko nini isala kiki no Dibal longa pas président la DSOB parce que vous allez qui n'a déjà bien loko nini parce que derrière likambo moko boye zaka na likambo moko boye. Ah bon président la DSOB ya ba groupe moko boye. So lelo na mo ba ki ngana longa groupe wana parce que likambo ça ki boye na kosami. Tu n'as pas ni babi papa soka so idiki mwana na ye. Ata yena Britann, ata na film, ata na nenyoso. Mais ce que baki c'est implice na éducation non il to call aussi si classe aussi diplôme jamais ko be ki la ba juste que papa la mère boye. Donc président la dit so beza groupe amuneni. Et c'est ngaki o bien na lobby ki na ko talisa maile nanga. Na talisa maile nanga na sali une semaine après ma président nanga la dit so ba mo considérer ngai ka motambola ngai atinga na pièce. Na comprendre que président considérer o na zango. Na maile o baki c'est nanga. C'est bien, après un temps, on peut former, on peut bananer. Moi, biso lelo, tout le monde a la plus génération. Si tu as bien, il y a pas combien de belé, bah ici, bah il peut, bah où melter. Dans mon atelier, bah il m'a aussi bah succès dans ma poto. Bah ça, bah groupe na bah. On a ce qu'on a monté, bah na kala.
Ça va combien de temps depuis le monde de théâtre? Bon, depuis le monde de théâtre, ça fait déjà 15 ans dans le monde de théâtre. 15 ans dans le monde de théâtre. 15 ans qui na bato babanda kala makasi mais eza belé na ba niveau na ba CCCO ba yeye belé na simeza mo belé. C'est déjà bien. Ma force ko nga pe na za bana na ngai. Nga pe fonza na génération na ngai, nga pe fonza na bato, fonza bisa pe ba koko. Pona ba terre ba massa misusu ba bisi da ba koko na minto. On prend bana ba bisi bana. Donc faut ça la pe na ça la pe donc na ça la pe ki bibal na nga quoi. Donc na toni sa ki bibal na ngai. Ya mo ki na ça la ki na ça groupe na cadré pe ba na misusu ba na posa ko ya pa poser la vie so be mais mo na ba ils aura moins été ba ya ta pas bible parce que pas bible la mise kuta ngana poser la vie so be parce que on ça les ara maelo ya personne vraiment à part pas la vie so be di ba la leka sur na groupe msute dans les cas les dit merci dans les cas les dit après ça casca songo na saluer pas ça à Paris tout ça pour mon après ça casté n'attend les dit na kuta poser la bichesse à longwe poser bobo pas longwe les aider tikali bango tikali na jide lu a chef coutumier a pese mbote tikali na matuza venanga matuza a pese pe mbote biso to ye wana nesko na les aider wana tama yaki wana afana qui parle la vie sobe pas poser la vie sobe dans la route même pas poser douche mais que les aider après dans sous pas poser la vie sobe vraiment autant déjà na kati nga carrière na nga na tamo na 3 groupes papa na bia papa comme beza mukiete et belé mais normalement les bandits dans 2 normalement on tombe après 5 groupes tout na poigne au moni président dans Saint-Lô président bimisa o ya yebi so on a tellement de groupe belé c'est que na expérience belé dans expérience à président Douche dans expérience à président Kas dans expérience à président la vie sobe d'autre part di ben kati yo to yebi que non so mutu déjà tambola bongo image que ndaja mabi que non se comporter bien té to comment bon c'est là pe yango eloba mabongo parce que ndenge ba zo makamo on ba ki sasa lelo ba minyo so zo makamde moti mon ata mission to ça ba mutu misa commenter ndenge na ndenge azu émission mutu misa so tala mama mususu muna mutu ndenge zo mama et pas ba to ba mona que so mutu a déplacer et puis pesa bon mais eza mutu misusu nene singa pe na bona ba déplacer na ba groupe wana misato na tambo n'est pas poser du chikapa na saluer poser du chikapa en tant que poto mutu atika cadre biso na mouvement akomisinga lo wa guerre d'esprit donc moi na ba groupe na biso ba théâtre na ba vérité ouais c'est la vérité faut le bango ba groupe na biso théâtre ba soko za bosser au mimingam vraiment soko za pe bosser te au mimingam ngam po ba ko finga ka ebo jouer te mais so ebo jouer makasi mo ba ke ba ya rap uniquement po batala yo au mimisu ngam moi ya bongo yango wana eza bongo yango moni ke totalité malamu na sala pe ka groupe na ngana sala ki ngamo kaka diba to kene non malembe diba na ndenge ke non ezoloba makeno garçon moko na yamba une émission à lobi nanga ke non to yebisa ba président na biso ke non tozalaka ba collaborateur na bango tozalaka bana na bango te par là je peux commenter aussi non bon attention aux jeunes na lobi na habité pourquoi lobi bongo normal ndenga lobi bongo ekokende bongo tina lobi toza bana na bango oui mais collaboration à cause de la raison toko abo musala parce que pour tant ya ba groupe ba sala biso test moi na biso tant ki pas poser la vie sobe biso na to répéter en pyramide tala ba te belé plus de 80 ba groupe mususu na te le temps quand elle a dit sobe bon na tengi poser la pour eza piste suka piste suka avant ça groupe ya piste poser la vie sobe et puis so tante bien le lobby bal na ki ça poser la vie sobe lobby mengana yoka ke no dibala longwe pas la vie sobe ke no dibala oyebo jouer te dibala boye dibala osala boye samba longwa samba manyoko fitsa longwa samba longwa et pesa au gaz te ke samba longwa po ngana yaka na yana lata kupa mukusi na lobaka lufu te Angola et ça la gaz donc on ko jouer neti boye neti ba na beso na ndingi na kota ki na baloba boye parce que ça so ba test ça non moi so ba fani ba plus de 90 poser la vie sur pas fani parce que le roi diri au monde na TV avant nya so ça test ba massa miso ba kata ba mais so ba zio c'est ba moni ki ba un principal na yo donc neto ya ba groupe to ya contribuer na brique na contribuer na ba fan na ngai o na ba na miso ti lelo ba bisanga ki ba bidibal total la sous poser la vie so bete po yo longwa vraiment et ça m'a bête c'est normal mais si ngapeni ya sali groupe na ngape ba terre na nga mususu pe ba terre na ngape mususu ba mona pe ke apena ba fan na ye bo point to ke kitaka commune par commune et bi ka terre na mo za Mbanzalemba ba Mbanzalemba ba otala biso neti ngabo na ki sensu biso kuna ki sensu be ba ko ta poser la vie so be po anini po be bi bala za mo ki sensu za wana lelo di ba longwe est-ce que tu as courage on on comprend même si tu as courage otala susu
dans le groupe, il faut respecter la terre. Mon terre, il faut respecter la terre. Il faut que la terre ou pas une brique. Il faut que la bossima la terre est motivé au président. On a que oui, on a un soldat dans le groupe. Vraiment, il motive un président. On a que vous appelez na moi mutumorobwe. Ce que dit na que non dit balubaka so mutalongwe na groupe ba wele la mbongo. Mbongo ndi mtikata makampo bato ebele balongwa mamba mbongo so to kotanga bakumba mwana mundu balongwa ba réseau mamba mbongo hein bato belé bon et to mepela yo ke olongwa longwa la makampo ko za mamba mbongo Messi lokwa Messi baba na mwindu baba réseau baza bato mobwe bazui pena information bien en tête omoni kini tolinga la vérité te faut yeba nanu osa mwana nani mwana nkoyi aza nkoyi outi na groupe ni comédien moto ebisanga ke bakuti na kana ndako na biso na sali maman théâtre na komi grand artiste te ata ba poser la die so bien ba l'équipe ba père son nom papa mso mangwa kufa ba longwe pa na ba sangani pe na poser mundori akuto kufa père son nom ba sangani susu moni ke ba sala ini poser mso sai sa uti pa poser ka diombo ba comédien nyo poser tito ba wango tu ba uti ba groupe on comprend yo poser na yo uti passe monte bani asu formation bien te en formation oboni ba basa mo mais biso ko théâtre ça là on prend mbongo te so ibo na mbongo obi ke plibisé ya tindi ndini poser la vie so ba beta nkini ngaza la wana depuis na bandela contrat plibisé betama et puis ça poser la vie so belelo o yazali comprend biso to bénéficier o to bénéficier nga kuna kine sengo ke poser la vie so ba benga na spectacle pas ngesa nga bien si ko to ba poser la vie so be na tournage plibisé si libre ne te botama ba carnaval bo mo pesa mbongo na okamo ngona mbongo belebo ba se wana ba 2015 wana mbongo belebo ngai na posa kana travail na poser la vie so bien elengi nga ba mona na nzela totama carnaval na poser la vie so be et ça nga bien na changer cortège na même anti sense koto na biso si président pendant tout les gars koto na biso pas mona na rappeler na yo on comprend siko moi pe suka mo président pesa mbongo oyo base bata mbongo liboso te faut musala ne conflit le bato on comprend pour bato mbongo to zona pas président bato bakabela biso o bato bakabela biso ya rebelle o to zona pas ba groupe za ramike kota na mitema bato nesi mutu musako ta ba dibali ya humoriste bon on organiser fête na bon na benga dibali c'est ça bon na za place mon en temps na place en temps la na dibali pemeni pour tema pe na kinya yebani sala bien omoni relation ça la famille zo panza relation sa famille au panza relation ko diba na groupe na yo wana parce qu'on ne refuse pas aussi mutu moko boye pas za wana pourquoi ka soki mutu moko longwe pas mutu yokutu bien chance par Dieu merci o longwe pas la die so mo lo babola munaye papa jeune o ba longwa ka to mona na musique na monde musique na monde art il y a ba comédien donc so mutu longwe kaka c'est na LB tu filmes LB il faut allo bien sûr il faut allo ba ke non moi c'est na LB na yebi mamuto donc tu vois musique tu vas travailler les érudits pas poser case sur la minute ça pas poser douche ya panga place na groupe à liboso na zaki wana leki question de zaki obungi singa ko na question na ngadi ba bikodo bato ba buwanga na kafana bato ba wanga na ka que non et ça ba musicien ba comédien ba comédien pourquoi et le yo au salibi sur l'accepte sur le contraire on dit maintenant président l'a dit sobe bon ngai question na so na bana lo bango et jonga penatan mais na lo bagelo mam qui est za base mam nyons sani olieli basa la on toilette city sani oyo bateli yo pa maman bien pa papa atelo fufu ato monyo na se e commisalité ko jongo te commission po on comprend na lobi bon pour ani pour groupe de travail za ko biloko to lia na sani pourtant vous avez un groupe il y a bilingue mo ba yo kapé pour mon nyonso un avantage pour okia ki poani il y a un avantage mo fani so atama inane siko lelo mo nsuma be nango genre mon no kanga samela nzambe bisa nzambe peso foxy osonga simate mais biso to kuma pona mincho na boyo nga na mincho ba miso ba le kalanzela be mo muto ba no bi teni di bala kuma olongo peso be poani oh mais so muto ayeba ke ndeko na vivre ne lelo nani va vivre pas poser la question malamu lelo kunya mwambongo ezo mona on va meilleur lelo kuma mbongo ezo mona par rapport à liboso la cabine que non ba artiste comédien ba linga mbongo makasi di ba linga mbongo makasi pourquoi mais mbongo za vie to futela ba palin musala musute ka théâtre faut linga mbongo mais mbongo ne ba ninga ba ningela mabe yo kabana président pour na mbongo non sola na président na ba ke président comme na posa mbongo tellement na mona na mbongo tena ke sa makamna c'est fini président libéré yo ba yo bilongwe
mais singa bana ko zapena 200 bon peut-être elongoli sanga mais na ko lo ba na TVT ngana ba expliquer men nzambe binzambe ba pesa nga mbongo te musala nga mutoki na ngai pesa nga ta banzela mususu on comprend et belé ba ibo sambela te faut ibo sambela bah oui c'est intéressant vraiment. Ah oui to komi ko linga to kota na deuxième partie ya émission na biso hein to komi linga to kota na deuxième partie émission na biso. Là je profite de saluer toute la famille Mukoro à tous mes copines Gislaine la déesse Masikini hein depuis Bandal hein depuis commune Nazali hein bana banda taka bana banda Sarah Masikini moi c'est pembe makasa wana na muna bongo hein so na lobby te seke na ndoki papa chéri hein blesse depuis hein, quelque part et puis à tous ses amis un peu de noter diba suko hein regia ko kiko kozong sabiso na diba la scène kuna pour photo sala non moi loko mo ma va wana diba faut bete na loko mo ba yeba yo pour tout musuba mona beti ou isa diba te kuna ba moni diba na makaku ko to ba moni diba faut bete na loko mo poto mboke ko sana wana ekoka bon ngama senga ba tuto lingana mamoki tozana bolingo tolingana lokola mbisi na mai omoni nga aza comédien moko boye nasalaka comédie avec histoire comédie nanga lingaka moto ayoki comédie eteye mais aseki na me eteye neti sono abetela mbisi na mai mbisi na kati ebale penepene na mai mbisi elengi na kati ya mai mbisi aza komona tali mai abi bébé tu sais bien que je t'aime beaucoup hein mai pa oyebisa mbisi abi ke nga mpe nalingaka yo mais place nyonso kokende chéri nga na kozala na yo mbisi na mai bolingo na kati ya mai na kati ya ebale nanga mongonga moke pêcheur aya pêche mbisi mbisi tanga azomata mbisi aleli mai otiki ngai mai aza na charisme mai alobi mbisi kobanga te partout kozala na yo mbisi asetufe na wenze mai aza te banzizi bazomatela mbisi mai aza te mama mo ayasomi mbisi mama to nasomi mbisi mama to nasomi mbisi ake na mbisi na ndaku mama to na panzi mbisi alongoli mbisi salite mbisi susi mai aza te mbisi atala boye mama si mai pa pase mbisi tanga moni mai mbisi agangi mai oyo mai alobi bebe na prometaki yo na kozala partout au moins mama to nasali abongi na su mai yango mbisi atikali ye moko Misata we mama to nazomo kata bengede akasi matungulu akasi tomate azu atie pe huile mais misika ye moko mai azate misata la bwe mama to nazu mai atie comme soupe misita ngoni mai misagangi mai oyo mai lobi bébé na prometa ki yo na ozano partout misina mai bazo to na moto batoki mama to na kisinjungu azu atie li cedri na sani wo c'est da bunya tanga monya na sani na ye azu misa ko miko lia mbisi Misa se tu fais la libumu, maya zate, misa tala boy, c'est dans une maya mela. Ekota libumu, misa ta moi mai na libumu, misa gangi, mai, oh yo, mai lobi bébé, na prometa ki yo, tina libumu. C'est da bunya kena wese. Misa se tu fais moko mai zate. C'est misa tala boy, c'est da sopi mai, et suis mbisi, et bébé, tina dali, yevona dali, mai pembe, misa gangi, mai oh yo. On parle. Tu vas expliquer batuni. Tout le monde a mis dans mai. Sur l'histoire là, mis dans mai parce que tu vas la dali bon mi bali. Vraiment. Donc na bolingo to lingana parce que nyon so to sala mukiliza vanité de vanité. C'est semblant vraiment. Voilà on a lancé en régie hein balancer les ngai 10 balles na scène to landa. C'est parti. Malembe. Il faut qu'on en a prière. Merci directement. Ok, merci nous revenons la prière. Talanga bien artiste comédien 10 balles. To sambela na bino loyengo. Kanga misto sambela ensemble. Père. Bati abiso ne misoro bati mboka ebele. Sama bati mboka lufute na mboka ya Angola. Babeta masasi babomanga ti. Na kanfunfu, babeta yana bena bombardate. Na kansumbalesa, bakotanga nasi, mena kuvadi. Na mujima ikanyanga, baleta ti bele. Mais pour les gens te dire pe na bela ti amen. Ngasa mela ba témoignage nzambe. Yango die ki manse nzambe. Tokozala balongi.
Ok, merci. Inspiration wana ya yo moko to. Omoni. Diba na bangi na tenio pardon na likana na obanga o. Omoni mboka na biso Congo to bimisa ba grand artiste. Lelo moni ba comédie belé ba sotala o ba so mona. Ba so mona poeza la vie sobe ba so mona sai sai. Ngana songa kasima. Na tala ka pe ba kulutu ba leka kala ba adanga. Papa ba adanga ela ka biso comédie musicale. Mais na moni monde théâtre mutanga ela biso comédie musicale bien. Ezaki poeza sai sai. Poeza comme patron. Mbongo ye belé asa la publicité. Ngai mwana na ye idole na ye. Ndebo so mona diba la zo jouer boy. Na zo mo muke ya sai sai na tena mutu. Moi tito mo muke na na mutu poza la vie sobe mo muke na mutu bango nyonso na tous les comédiens na tete bona mutu pona bimisa ki dibal na ngai ya na comédie musicale na zo utiliser longi na zo utiliser luketo en tout cas longi na luketo dibo lobi ko bangisinga tous les matins na te aya tous les aya police mayo ezali tenya musala yango kenaka na elongi nzela moko merci ezobimisa ta ya bien Dibal pardon ta ino na koki on doit faire bassin on va faire bassin makasi na koki Diba siko yebisa ngai iyo moko mutu zaki na ide wana ya mbunda o to mutu moko boya lobaki ke no diba te mona bikote wana posa la bien il faut vraiment mbunda bon ngai ne za boye tellement ça la comédie musicale musique ke na kama mbunda o mona na songa kama mboka ma village mukie ma village basa la mbunda yango moni ke na sala la trop de mbunda et même makanga accompagnement pour na beta musique comédie musicale na bien. Donc, dans le théâtre, dans le gag, dans la comédie musicale, pour le spectacle, c'est une tour, dans le matin, au fait, dans l'équipe complète. Mais si vous avez fait OK, non? Oui. Masuka ape bongo tina beta ba masolo. Mais tu n'es aboyé. Makamwa leki na Burkina Faso. Na Burkina Faso, basali minduki asika. Basali minduki asika ba Burkina Faso. Na Burkina Faso minduki pe boma batu, minduki pe na guerre. Général na bango loka général Katso na biso. Ayebisi chef de division na bango capitaine na bango. Abine to sali minduki asika boy. Et c'est en photo ça la défilé devant président de la République. Mais na défilé au biso to sala. Soldat mo kaza na kasi comme on est boleja. Côté na quantité de délégation. Oyoki, mon capitaine na bi oui na yoki. Et comme jour va ça la défilé. Na mboka na bango président de la République na bango avant yona. Ministre de santé avant yona. Ministre de défense avant yona. Général na bango personne nini avant yona. Défilé bani na minduki va sala ki na kasa mboka na bango. Premier batteur ba komi oleka basi ba aka. Kakate. Kakate, kakate, kakate. Deuxième batteur, Simba Ozi. Baso le cabazo défilé. Kakate. Wa président public en famille, yaso pepa bango. Troisième batteur, le Simba lance roquette. Deux baso le caboé. Général Atalaboé, Masuka, Agila, Baboya qui va na liste. Bolé, tu as continué la liste. Je dis Assimi Moutou. Alors, non, ça n'est pas président de la République, pas ça. Moi, Boujate, pour aller bien, Chida, on a ça, Moutou, ça va bien été. Délégation Bani, on a choisi. Baromi Kotamola, Gagate, Gagate, Bata, la Karabo, capitaine général, Achida Boleja, au Baboya qui va faire une liste. Alors, nous allons changer femme Moutou Munduki. Et moi, qui ne pas continuer à Fanny. Gagate. Quand on est au Gagate, président de la République, pas ça. Dibal, merci. Maintenant, Dibal, avant. Dibali boga na linga kaba finga ngate. Soko fingi ngai mbanga lokola rai. Soko fingi ngai matoi lokola lapin. Soko fingi ngai mapeka lokola centre. Soko fingi ngai luketu lokola balance. Merci. Mais Dibal, avant, nous penser mon écartement avant Régis donc c'est biso on a plateau il faut donc c'est la mon écartement et puis bazon c'est sur la régie. Bon,
tribu na biso ya mboka toza ndenge tobinaka ndenge ebele na bamboka na mboka maka badansi nango makati ya bamboka nyonso nga na sui kaka de danse bamongo nga baluba to bana bamongo toke bamongo toke Hey, kosanga ponti nzambe na bomba misu Yesu na diba bomba misu. Hey, mama ngalo na kufi. Hey, ete kongo boende. Hey, antuk. Diba bomba nga. Hey, antuka. Baluba. Baluba fona kota. Diba ngape fona kota ya baluba. Okota baluba non. Toke. Oh bah je ne sais pas raté. Oh bah je ne sais pas raté. Toke. Bom sanga. Baluba mbongo. Baluba mbongo. Diba kosala nga bongo te, kosala nga bongo te, kosala nga bongo te pardon. En tout cas, voilà de retour sur ces plateaux. Diba la zandi makambune sibino, diba la zandoki. Nanga balusu nanga loketo, diba nanga balusu loketo na balusu nanga loketo ko Mateo asala kibu, nanga balusu nanga loketo na obini bien. Ya solo na bini bien, c'est na iba nanga ngwa. Obini loketo Voilà. Et ça dit bien bon na Charlie Kaoa depuis quelque part madame ya mutu moko boye totanga kombote na boy nanga ba polémique pardon dibal siko ndenge tozongi na plateau dibalo jugement de théâtre ndeni kende bientôt kende mabe parce que lelo comme na makambo il fallait pas tout ça on a scène tout ça on a babilo il fallait pas tout le on a scène tout le bango ba sur na pudeur na télé théâtre ekufi na basorte ebele théâtre mpenza ya kufa wana fo koloba vérité eloko ezosala théâtre ekufa makasi eza nini parce que bacomédie tozosala makambo biso ezoyela biso na mutu toza surveille te toza dirige te omoni na lobetaka se to nayebi te soki émission ekomama to ya te na cabinet ministre na biso ya média ministre ya média tozosenga eloko moko nde singa dibali naosenga eloko moko soki osala yango te mutu na cabinet na aza compétent nango te zwanga dibali parce que nga nayebi baprogramme ya bathéâtre nyonso nde eleka na tv faut kotia bato mo baza unique mo batalaka bathéâtre tout ezoleka na tv théâtre mo so eleki eza bainsalite oyo ekosalaka papa na mama bafanda batala yango te bobengi président na bango boavertir kobokanga te papa théâtre nde ezalaki mabe soki obande su théâtre wana tokokanga eza neti carton rouge ekende bongo somoni comédien mo boye elateli eza mabe te yo olati mabe eloko mosusu eza mabe nini tozokopie mindele biso toza babantu mindele mindele totala bafilme na bango balasa mwasi na mobali na mbetu non biso makambo wana ezalaka te ntango bamoni ke mwasi na mobali bebe mobali amemi ata mwasi nesinga bathéâtre nge eleka na PS TV nana batable mosusu nasala ya bon so nalasa mwasi na mobali na mbetu naoyeba ndenge olakisa yango nakazwa pena ke mobali amemi mwasi bakotini na chambre tete esili me bango bakotika bongo te bakokotisa bango kamera elanda bango ti kuna mabe makasi epuis ngani ya biso nga atalaka théâtre te nga atalaka nga théâtre te natalaka théâtre te nga atalaka théâtre groupe na ngai mpo namona na se trouvera mpena namona neti nayoka bakanda makasi tozosala baide moko epuis théâtre na biso lelo naloba na bato botala biso pourquoi bino mama otuna moniongo na chaîne na biso naotangaka kombo te donc pour mon artiste azojouer bien fort mon ya bafrançais tu sais bien que chérie oui, je t'aime, bébé. Complexe. Pourquoi? On a complexe. Dans ce mouvement, je suis dit, bah, tu bon, on a pas dit, on a ça dit comment? T'es bon, on t'es mis sur ta classe. Classe, c'est quoi? Classe, c'est là, veut dire quoi? Donc, on est battu, Liban, on a ma pote, on a bango. Bamona trop logique wana ba Champs-Élysées ba place ne so ba kena ba vanda bamona trop logique faut bamona ba brutal wana ba kisasa vraiment
Donc, ministre à la bandelle. Français, maman, je viens, papa, j'arrive. Ah, non. Donc, pourquoi tu as un théâtre, tu as un groupement, pourquoi tu as licencié, il faut le barra français. Tout le monde ne refuse pas. Au cours le français. Mais le scène monde de théâtre, le monde d'art. Tokabola. Pièce mo to sala boy. Mutum bato bato ba si le ba dibal. Mutum ba si le ba pomba, ba kui bazang. Vraiment. Pourquoi que ça non scène bon? Aussi pièce ne ba ndo ba sécaté, ba mona ba ventilité, ba mona logique. Bon, yango te ça que babysitter te bo skizi ngam subo non sangi sango te que yango ne babysitter non. Na lo ba to so ngape moi sima. To baby ça biso te moni faut ko garder ba style. Bokada ba moko na biso kongo bana boyete. Depuis na groupe salongo to ba mona ngo ba ko sekisa biso ba président Massasi. Président Massasi ça na comédie azo sekisa. O mona théâtre lelo vraiment ils a bien tenu ba mesu message wana ministre na biso pena information. Donc ya critique a na ministre info. Maman pena ta ministre info. Ministre média. Yé pena kasa mambo. Et ça la nga bien tenu ko na to zaki na tournage pa na ngai na président vie de loin na saluer mon vieux. Posa vidéo un peu tout cela ni dikamwana amina petit na boto sane bon on ata ba posa vidéo ta ba sa ba comédie au moins akosa comédie mo boye oyo mukolo ka mutayebi ke makambo eza mama mikolo mais moi muki a comprendre ngoto moi pe moi muki a lo ba manzela maman ne pas gagner bi yo maman lo boye bien c'est ça moi quand même bon mais bon ça la makambo moi muki a comprendre botika et puis bon toujours comprendre les lo comme bon les lo comme il faut un grand artiste na comment faut un succès to yebati. Et comme il faut dans un succès, ministre maman ba ça ba opportunité mo ba comédien ba zo zo au moins ba zo ba comédien pour ba yebi ça un succès non tout ça on va faire na biso ba mbata ça ba faire na biso na ba kala wana ba faire na biso to yeba ba ngwana pour pesa ba avantage ba vie ba fait belé ba fait gaou belé ba fait ba belé ata biso to na pa ba fait wana pour ba faire na biso mais ba na ba nzela mo on pa na mona tête âge la raté biso to na pa ba fait wana biso wana ba fait wana ba fait mo bero ba nani ba duche ba fait wana biso pe to comme pe de bango po biso pe ba leki ba yebele nsima bo pesa so valeur na biso ministre na biso Christian akota likamu na biso donc pour nous donner la parole témoignage on appelle santé c'est ça vraiment comme vraiment déjà cogité nous attendons déjà vers la fin de notre mission Dibal un mot de la fin ambition nous à la nini tous attendre na nini après 5 ans après 10 ans Dibal on ça la nini. Nana posa na tomola théâtre Congo lokwa Messi tutu kaluja tomola musique congolais na cria ndombolo on est cria na ndombolo et beta monde entier tutu kaluja tomola musique na biso Congo ngabe diba na posa na tomola comédie na biso ya Congo omoni lelo ba grand artiste na monde ya ba humoriste baza mingi kaka ba étranger mais si na Côte d'Ivoire baza na Mr Gaou yé mutazo pesa comédie makasi na mboka bon Mr Gaou l'équipe tout le presque na mincho vitesse na koleka ba comédien biso Congo parce que ya ke na ba festival ba comédien biso ba ke na raté na ba TV5 total to mona pièce nezoleka to za nanyo venanga jamen en France yé pas au tombo la paix comédie na ba comédien ba belé ba comédien ba belé biso na casa Congo wa ba fait na biso merci na bango président la vie sobe président ba de rock pe ke na ba festival to za pe na massa na mo bo rancia pe soldat na saluer pe sozali rancia pas ça la comédie ke na ngo bien donc fait moula matadi ba ça la mais ba za mo limité so nga mission nga diba les ali na to mo la théâtre Congo na libanda mutu moko boye otala ka po ba dessin animé wa minele ba sala so nga za ngo mutu omoni na tala documentaire ta ba sala film ya Fantomas pour aso ba figure bilongi ezaki musala makasi na tournage wana on comprend benga diba na za po ya peso tous les figures ya solo wana na za tous les figures o ba dolinga comme exemple comme exemple omoni tina ngalo ba na za grand artiste tu n'empoigne parce que ba bilonga na salaka eza ba comédien so sala ngana club sa expression na peso exemple mais si ba kubanga on comprend o za ba kubanga o eza Messi ba rolela o lelo mo ke muta ko te manger sikoyo munele pasa elora boye muta ko ta rola boye et ça ba misala makati pour comme ça mutuna faso mais c'est pas blo ro seka on pas moni
babilo kana esali yango to bakito ba grave artiste pour ni expression yo pesa nga ma pesa expression ko leka yo na grave ça ba expression be mon so ba expression mindele ba fani na sali na boy nga na telemi biba na drapeau RDC na pesa couleur na devant public boy le coup mais en mboka so Congo mboka so Congo batu ya libana mboka boza ba mbongo bosunga biso ba artiste o ndeto za boy et puis biso ba ko sunga biso ba artiste comme ya boy ezango ba moyen zéro ba dépense mboka mo mike kaka ba sungi na bango pe yo. On comprend? Donc c'est ça. Vraiment, Dibal Siko, dans 15 ans, il faut tenter c'est la nini. Parce que on a le bika qui nous bat sunga. Dibal on s'en nini. Bah ça n'est pas bon. Nana poste bah site sur internet, c'est mincho na côté ça bagag nangai. Donc on a un site sur internet na yo. Contacter nga Dibal na numéro na paie ça. Na ça yelo bagag, na ça yelo ba filmer. Ma côté ça site na yo. On a un site na yo mo boy. Mag diriger et dirigeant bien té. Au solliciter nga Dibal na diriger lo bien. Ah oui parce que Naza après ça nyonso parce que naza ko luka ko c'est sorti mon monde théâtre na biso ko c'est sorti ça passe biso to ba responsable to ba père de famille donc et bon ngara moyen activité mon théâtre na biso mon boye simbate et comme il faut ça ba cascade au moins que to mo créer na dirigeant ta film mo boye na ça ta ba gagi mo mais si boye parce qu'on a na vie privée na katiote yo pesa makambo te pour le monde théâtre comment pesa makambo za makambo ko pesa makambo te o pesa makambo za makambo comme lo baza clair obiba mikeba yo kate na ko pesa makambo o pesa makambo PD moi aussi tika ya boy ba après vie aux enfants bon dans un tino juger ba tu peux mutu sortir en TV ça muta ba vie wana et ko déranger mais muna muta ko juger pas nzambe et ko appelle ka mama lamu ngape ki biba na ko ba suka mukili pe ba bi na buka na ki fa na sala ngo mais mais singa ko kango te na ko kango te mama nzambe donc mutu nyonso wana kutu donc ngara na nzambe na ngai vie auto viva oyo to ba après vie aux envies nyon c'est ça tout est vanité de vanité tokotika ba mbongo tokotika mituka tokotika nyonso batela ka relation yo na nzambe parce que après vie aux en paradis et ça relengi OK na paradis on a ça un souci na pour ça et puis na monde na même mokili zo kende on y ba belé ba ke li felo ba uto ba ko na Congo ya solo tout na poani tout na poani tokeli felo pona ni pona mabe obike kongola mo sa mabe pona souffrance vraiment exemple mutu muso botama na par exemple ayebi fia kindumba ti mais siko na cadre de souffrance amoyi ke na sani kopo na sa les ara ngai na sara kopi na ngai ngamo na sa kopi na ngai exemple mutu muso na posa yibate mais atali ke mbo eza pasi yam sala mi mafufuna na biloko lela ngote amoyi pasi mobo ayibate lo mo alia Congo tozo vivre vraiment na moi passe donc passe ba continue biso biso ba mona passe wana te parce que bango baza bango ba konzi ma belé mais biso bato to na kasa awa ba yé bango ke congolais to vivre na passe congolais boyo ka souci ya congolais bo bon service social di bala yo kanon kan de to lo ba ngaza mona gisensu naza mona gisensu naza mutu mo ba mille na ngami na bakaluka mais oui di bato comme joko chité o lexinga déjà minute faut attendre quand les tolo bakelo ka malamu umela kana ngote hein umela kate nous sommes vraiment déjà presque à la fin di bel moment de la fin na yo mot de la fin pas 5 minutes pas trop pas plus pas moins non conquis wana donc bo sunga biso wa congolais na mukina ba lo ba tout est vanité nyonso ele kango na mukili ba relation nga nyonso to ba so la mikolo to so la soute ba ki na perdre sa téléphone donc o me ko pe o komela ngai na so numéro no to so la o pe na so la ngate o beta li solo ke na sepela na bibal na pe sa numéro téléphone no contenter ngai et puis hello monsieur amis comment yo olingaka bibal a jouera bien mo ça c'est anniversaire o be ngate na sa lo vidéo et mais olingaka ça ya jouera bien mo ça li anniversaire no bengi ça c'était à sa lo vidéo na ba ba jour anniversaire na jour anniversaire et ça va jour oyo to et c'est pour les services à monter mais c'est un montement c'est pour un seul vidéo donc dans le bon dibal numéro téléphone on paie ça on a posé un seul vidéo à joyeux anniversaire au benga na osé là yo donc les camions sont contactés un film et après moi monsieur ngolo belangai o ebisingai privé et puis te ba commenter on a un commentaire moi ma belle ngotika et ça pour mitetika nos commentaires na yo na yeba yango via muningo zo bebisa yo na il va faire ça numéro de téléphone bon numéro de téléphone on appelle ça et ça plus 243 ya Willy Moucheni code ya mboka véritable et unique code ya mboka na Congo ya Willy Moucheni plus 243 89
85 78 530 plus 243 89 85 78 530 benganga nyonso et puis nous avons monté émission en sali moi problème à langue donc koloba moi ni pour comprendre émission les qui n'ont bien nous avons monté berra rezalaka donc pour tenir la rigueur. Merci na mo Bénédicte moi c'est kitoko aigle moi c'est Yanani Moussa nani Moussa ngani et ça le moto wanga papa wanga ni yo bon c'est bon merci numéro de téléphone appelle si on lukango te sur les réseaux sociaux hein lokola ba Facebook WhatsApp Viber Imo Twitter Messenger voilà nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission hein. Merci de l'avoir suivi hein. Merci na ba onya stubolinga Bénédicte Aigle mingi la pulga talaka mutumo bazana ba kombo ebele oyo ya na troisième non ozwa na ngaya ngai ne na buna buka na ntebi kota ba kombo. Merci na bino surtout merci na ba fidèle nyonso ya Congo Suisse Télévision. Merci à caméraman na ngai Feli hein tonton moko boye. Merci na bino nyonso surtout bozale wana pour Hollanda Bénédicte Aigle pour Hollanda Dibala lobby à éclaircir mon makambo ebele so vous avez besoin de commenter ate bien ate mabe yo moka bo jije yo na nzambe non. Quant à moi je vous dis au revoir bye bisous bye.